émission. Lelo to moni vedi drapeau no zaki nango. Yango yo. Na moni drapeau ye nango lisusu. Na moni lisusu botina kitoko ya sika ya Nike. Na ebite osoba na batindeli yo na poto. To euteli wapi soke uti nkamba, soke uti temple, bon temple pe ala lisute. Temple tigala na kamba, temple commande kamba. Sko da moni na botina Nike. Botini oyo eza makolo na ote. Eza makolo nangate. Botini oyo ye nango oropesa coach, oropesa mbokani, oropesa présent pour tout na mona qui était tour ya gaga. Oropesa yango mais chaque elia oropesa yango nani to Yusuf botine oyo po na habité siko botine oyo eza nini po na mona ngoza na botine ya Nike oyo ni sto monika na botine ya rongate na sema kwa pesa dona Léopard usomika botine moko pesa dona Léopard kaka moto la te yango yimtana wakamunios mama na ngai ya teuza mbrota ya teuza mbrota ya Willy Musheni botini ya ngoyo ba pesa na Léopard joueur nini siko te bon ba repona ba mo ba pona ba joueur na kati o ni na rata botini siko normalement nde na botini oyo fallait nde ko pesa ministre sport a pesa joueur to yefu pesa ngona fachi beton to il faut pesa bana au PSP démo moi là moi faut moi mon Luka ministre sport la pesa botini et ali don oyo et dingo a pesa pona Léopard ba gagner na Maroc c'est bon vieux tout solo là. Je crois notre ministre est en train de suivre cette émission. Ministre na biso ya sport botini yango VDA nango na BTV oyo uti nkamba telefone ni gotine godin kamba kasi yo koma muta koto e uti na magasin ngaka v magasin Nike na kisasa zalata e uti na magasin yo mikolo ke potote na sali kaka don botino yo oya rolata ngona makolo au fond me chèque liat bah je la mais fait dinabi boy tout que no Maroc